Voilà. Depuis Juruana, na komi Elvis Banco. Elingi koloba mutu en côte hein kanai. Ya ebsinga lobi moni loko zana ngwa. Komo na ngonko na nko. C'est-à-dire que makamnyo so bando sala na nko otala. Est-ce que yango ezo fonctionner? Ezo fonctionner. Voilà pas. Tcheli boko na poche moni fi moko ba mukolo kolekanga. Abi petite yarana. Ah, où tu as perdu pas ça? Yo boy boy. Na ninga ko makasi hein. Ko même ça tête olingana na biso et tout ça. Ah? Non, on a mis tout la ménage ne boy. Les gars na bingi boy pe ah de borongo de ça là. Nko ibandi. Ça semblant net nazo koma na ngate mo boso na moni minute ko bo pesa ba papier na zu papier vide na pesi na bimi na salle de classe na tcheli boko na poche na bimele na salle de professeur na bana episa na bi prof excusez hein soki lelo na zu 0 yo bimele en esprit ou comment na ye penza boy na bo mototi olandi na landi ye penza boy na iboko na poche ozo comprendre iboko na poche égale domination sikoyo. Tant qu'on a côté na salle, il y a mutombo qu'est-ce qui ne va pas na vite prof na pas na yoti. Voyez pas nanga. OK, lobini. Sokinga na zui 0, yo gagner ni. Pe sokinga na zui 10, yo perdre ni. Na monaki tant na zo salle la biloko wana majorité si 100% ya bato na za ko dominer. Mais il arrivait des moments mutusu na linga na dominer na koki était. Au moins na meki bo simbita. Cha etol elanga étoile ya sango mais la couleur rouge. Zelanga ngo ibelanga pe sutani ya sango. Kuna yoki somo makasi. Atuninga Elvis. Ozali komituna soki bato wana bazali banani. Bibi sango nazo mituna. Pona comprendre te bato wana bina ba uti wapi baza banani. Bato wana ezali bato bakufa. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisitana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. La princesse de l'éternel dans cette émission témoignage a été merci parce que nos téléspectateurs balanda po aussi ailleurs aujourd'hui nous sommes richement vers cette émission. Qu'est-ce que je réponds pour vous? L'homme de Dieu, Jean-Marc Montomo, c'est notre invité spécial. Mais avant que je chose, à travers ces cantiques que nous balançons la Bible, ici tient pour la mère Alain Kalala qui fait le boulot. Ah, il va. Katela. Allez, Katela. Yambalo ya taba pastel bakokata.
Asonga la Eli. Toke, toke à Roland. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Sabo ndingo monaki na basi wana na ye nana zaki supérieur. La razo ka bango ya zaki likolo maître to bango na se bango il faut za bazaki supérieur na ye mais sauf que il y a za lokola ambassadeur na bango mutazo tia bango en contact na batamuki voilà donc aza représentant au moins ambassadeur des États-Unis aza likolo ya président hein mais aza représentant aza pont voilà donc sabo aza ki bon maintenant sabo asiliki ndo ba olinga lukela ngambo balinga ba beto mbata okufela awa ninga na suka wapi boyna boyinga pe na zana étudiant na ye nanga pona na tanga classe te petit oza petit moko fort habité j'ai yondo computer ngana yaki pa na yo pesa nga de pentacle la domination neti yo pesa ki via de là mais yo lobi ono benga na trois demoiselles au bango baza niveau super wana les échelons parce que échelon yo zo lingo memelanga na kokangote. Donc, yon dem to sala linga mabe, siko mbongo abatu, o nga na yibi. Na minute oboye, sok na zongi na ndako. Na zupe lo kwango na yelaki te. So na zongi kuna ndako batu linga ndo ko betanga ba benga ninga lisusu. Ko sala bongo te. Yo zongela ka formule liboso. Pesa nga ka pentacle wana ya domination. Le reste na ko pesa ngo ndeni ni mbongo nweke ka bongo. Ah, so e komi boye. Na zo zonga kuna ka siko na beta liso pe na makambo nyonso ndenge yo yepsa inga na yiba bala. Là, il bambala moko tout ça comme ça. Batala nani a raison en a tort. Faut déjà yoza kutu mukolo, oza déjà majeur. Ngana zana nominaire. Yondo ozaka na. Iko papa para nze papa. Donc ningzana yo ozaka na tort. Avant de réfléchir muki bien, ça va. Na moni pe ozana raison vanda. C'est papier parchemin. Moi papier muki boye. Avani ko koma ba pentacle, so ezaneti moi dessin ba signe mo, bino benga on ba signe. Mais ça pentacle mobimba asali yango papa esili parfumé yango asali prière moko boye papa pesaki ba bougie asali ali kotia on étui akandi abina protéger yango boye po esimba maiti ndenge za boye ata mutu asimbi yango eza problème te po oyeba te nini eza na kati mais problème na yo ezali nde ebunga te po so ebungi c'est que domination no pesa nini esili voilà depuis jour wana nakomi Elvis Banco. Elingi koloba mutu yango te kanai. Ya ebisinga lobi moni loko za nango ya. Komo nango nko nango. C'est-à-dire que makamnyo so bando sala nango otala. Est-ce que yango ezo fonctionner? Ezo fonctionner. Donc kombo na lele komi nko nango. Abimiti. Akei papa nanzela ka wala pa. Na cheli boko na posha moni fi moko ba mukolo kolekanga. Abi petite yarana. Ah, où tu as perdu ça? Na ngabo makasi hein. Ko même ça tête olingana na biso et tout ça. Ah? Non, na mito na ménage ne boy. Leka na bingi boy pe de borongo de sala. Nko ibandi. Na leki wana na komi na ndako. Na komi na ndako akuti mama leki. C'est alambaki. Ambaki on dirait pondu. Pina pona mbandaka kuna mbisi donc za koluka. Siko ngala ningande madesu mingi. Na madesu mingi madesu batie pena neti mbisi oka nzombo bani na sepela makasi kubie batie nyama zamba wana na sepela na tena maleki pena mambozo sala
vraiment comment nanda koyo do biloko eza nango provision ezali do lamba kaka fu ino penza de on a comprendre tenga na olia nanga lelo te ulia te siko basi balambi Elvis kwa nini bonga bite na olia nanga su to bolamba no ma desute kuchela ngata mo eloko monalia donc na olia nanga su te o zela kasi na mwana musala webi ke ngamo na sa maman na mituna est-ce que ça vérité ou bien ezani est-ce que makamuni nezoleka webi ke akoti pemba moko afungoli nani armoire abimisi pe loso abimisi pe mbala moko nani abimisi mbala moko madesu abimisi pe loso apesi mwana musala Elvis ye wana boyine kolia fufu bolambeleka madesu ngo alingwa bolambeleka Elvis Nko siko balambi pe pitalie nakomi chaque samedi nasala mamanko mamanko ezani nalamiki kabwe pa tu vas pas partir à l'école na kente ok te pona nini tin ngai uniforme kala moko en plus ketch moko sac moko eza normal te nanda ko penza donc ngai nazo mériter na za pena ba 3 ketch lokwa bana mususu te na ba famille mususu papa na bamba za ba cadre au moins na bana bazana ba 3 ketch 2 ketch ba sac mi balé ba uniforme mi ça tout même ngaka moko jamais et ko za ndengwa na te okaka parler mais Elvis okomi bwendenge nini. Il faut dialoguer. Yo ya kaka peme nanga o yepsinga no uniforme na mona ngeza sumala mute. Somelanga mususu. Je vais acheter. Mais yo okomika kotomboka komika méchant. Ezanini. Je t'avais dit que ndako ezaya yo bosana mambwele kaki. Yo zikazoka na sala ngobongo po ba bengana kanga. Nzoka nde na sa ba nkonanga. On a mesuré pouvoir à ezaneni. Ah on mais bon attends alors. Tokenzela moko tokomi na centre d'achat eza okola ba select awa. Ba magasin minene oza ko na mbandaka. Pona kasi ba uniforme na pona zui o na pena pona ketch ya cher poni wana poni biloka cher na poni na sac akoloba pe ni onia futipe atobimi siko ye moko azozo initiative siko ba omoni basango bazama makasi trop ba obengano na classe na bite yozo ke no yebisi bango ke no na sai ko bela minga na centre na no na zo kisi ne otika ngane école bongo siko biloko ngabite yo ke na ona bureau na yo loko ba otika na mutu kaso o ya na asali pe depuis jour wana Elvis enfant chéri. Na quartier, naza aimé. Na école, naza aimé. Na umusa makambo, nko na nko kaka. Yango moni, Bible ko sakate. Salomon zo ba kati mukande Ecclésiaste chapitre 5. Abi, je vis des choses sur cette terre. Alobi, le moment où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. C'est-à-dire, mutu aza ko dominer moninga ne mutu. Pour comme c'est mutu a passe. Alors ça les mapé. Après cet exemple. Maman azote kamikate pour les sabana nae. Maman musupe azote kamikate pour les sabana nae. Oyo azana domination te, mais oyo azana domination. Oyo azana domination a attirer bato mikate ne silaka. Donc à cause ça sac moko par jour. Mais oyo tam susu moi ça comme misa to azo sala et silaka te. Muto azana domination azo nyokola oyo azangi domination. Ozo mona muto azana domination so bo sala nae musala na bureau moko. Okomona ke yozo sala musala bien, mais musala yozo sala eza apprécié te, musala yazo sala ndeza apprécié. Chef abana azo zira ba avantage. Yo bazo côté o mabe, ye bazo côté e bien. Dans l'entretemps, eloko malonga za nango ezate si ce n'est que domination. Donc domination ezo nuire ba vie à bato. Imaginez-vous que na ajwana nga nazali, na comment ça mamanko, on a na epsi fi omoni yo neto linga na yo boy, poto kanga na yo. Donc papa na yo maman no balinga te yo fosa nga na lingi. Samedi, photo bano bimana yo toke na ciné Eros. Ciné Eros eza place mo ba sala cinéma. Na jiye penza, na ya pepa na bango liboko na poche. So comme ne katina bi, maman katia za na lukaye. Yo nani mo classe na bango. Ni oni a. So ayebo, tozo ke na ciné. Naza nga déjà na mbongo, ponga na koma na ngo tia loi na ndako. So na bi papa na besoin mbongo na kende ciné. Pesa nga na uzanga bakama na ngami bale, apesa nete. Donc na komi nko na nko. Maintenant, quand on a commencé à m'embwana, mayele pe bandi diminuer na classe. Oyebi étant comme déjà mutu likolo, mayele pe et diminuer. Sikoyo, omona na koti na sala classe. Mukolo to zana interrogation. So na moni par exemple net ya mathématique ou bien physique. Ni no eza moins difficile ponanga. Na yebsaka prof wana na bibon. Prof nga moni o baba biloko bo bandi eza biloko makasi to. On a ebika ndento so. Bo solo ndeni sala baninga ba sala papier ba sela on a so tout ça.
nga na ça semblant net nazo koma na ngate mo boso na moni minute ko bo pesa ba papier na papier vide na pesi po fa tomboli papier azoba mais c'est vide. Ah oui c'est vide mais j'ai écrit. Oh c'est vide mais tu as écrit comment bina komi ondozo monate. Oh et puis mais tu auras zéro mutombo tu auras zéro non je n'aurai pas zéro. Akena ba papier ba tutu ba yoki neto ça débat et avant na salle des professeurs avant ni ko corriger na bimi na salle de classe na tcheli boko na poche na bimele na salle des professeurs avant ni epise na bi prof excusez hein soki lelo na zui zéro yo bimele en esprit ou comment na ye penza boy na bo mototi olandi na landi ye penza boy na iboko na poche ozo comprendre iboko na poche égale domination sikoyo tango sikoyo na kotele na salle ya mutombo qu'est-ce qui ne va pas na vite prof na ye pa na yoti oye pa na nga OK olobi nini soki nga na zui 0 yo gagner ni pe soki nga na zui 10 yo perdre ni abi oh voilà quelque chose autour na nga bien donc gagner le côté na perdre pe le côté abi OK pour répondre bien bimisela nga papier ya camarade na ngai yende beuno bimisela nga papier na so abimisi yango na juste ko papier yanga na copier oyo asalaki tititi esili na remettre ye soki camarade wana azwaki 10 nga pe na 10 so azwaki 7 nga pe na 7 donc siko akoya kopesa ba point wana na classe bamona ah mais Elvis atika papier vide ne nga biteta la bobi no bolanda kanga te tamsuna na esprit komela nga donc c'était comme ça. L'école na koma ki bongo teti na weta msu classe na retard na nko pona bi ketan na koma na porte na ko tester pona ye ba ke est-ce que ba ko tsanga to ba ko tsanga et na monaki tant na zo sala la biloko wana majorité si 100% ba to na za ko dominer mais il arrivait des moments mutusu na linga na dominer na koki était au moins na meki bo simbita mutu za mande msu mais ce n'a que pas mettre ça vous abi oui ezala bongo so moni boye azana esprit supérieur par rapport à oyo zana mo yo peso ko mati niveau lisusu wana siko oko banda ko dominer voilà un peu peut-être par rapport à ça question ezali pour évoluer question ezaka pour na ba parents na bana na ndako comment parents ko ba ki mwana nga oyo caprice wa zo sala les bien mais oyo déjà comme il faut na oui d'abord so moni mwana akomi teti moi na komi ko manquer respect na parent déjà il y a à soupçonner na kati na ye soit azo fréquenter baninga mabe soit azo fréquenter baninga mabe te c'est que ça côté peut-être banda ko mabe ou bien déjà c'est du sorcellerie OK parce que dans la sorcellerie oyebi ezana loko moko bat ba comprendre kate na sorcellerie za na principe moko ba pesa mwana kindo kazana mwana moke po akola na yango ti akoma mukolo mataba niveau makasi kwa kusaba sacrifice ebele kindoki ya mutu asa comme déjà maele na bwanya oro epse pese loko boye akoko résister akoko boye kwa yebi abi mutu pe parfois edakanga bon quand bien même balungola bango motema ya mawa te motema ya mawa ndoki balungola ke motema ya mawa ezalaka te mais na ba circonstance mususu mona pena mutu opesa mama abino so siko na bomotone wana pa linga mama ne nini abate na place mama to pesa tam moi naza mon propos a déjà raisonné a déjà une affection moko oui pas maman okay. Mais ce qui a mwana muke pesa maman abino comprendre d'abord il s'agit de quoi à comprendre ko pesa mweza nini na pesi ekasi à comprendre te ya omoni ndoki asepelaka a pesa mwana muke kindoki kwa ibina no eloko te ke ko pesa mutu asi a partir déjà na âge maintenant so omoni mwana komi bongo komi tetia komi impoli donc en tout cas il faut que le kakutu na état d'âme na ye donc tous en ba prophète na ba prophétesse OK mais mi moi na peut-être pas passer ensemble potele na non bien est-ce qu'il ne va pas l'homme de Dieu n'a toujours par rapport à Pentacle wana est-ce que zalaki na maloba ko landisa likolo na ngoto dès que toucha kaka yango e dominer non Pentacle nyonso za toujours na maloba faut landisa bozo mona biso tozali boso ya éviter na landa biso voilà qui est qui OK ce qu'on a par exemple na lobi maloba wana po awa na lobi na zakana banderole na lakisaka na image yango na Pentacle wana soko pesi maloba wana yango nde pesa pe eloko yango pouvoir parce que so meko loba pa meloka pesa wa te po problème ezate
il faut le 3 eza ba kombo ya ba esprit 4 moko aza côté orient moko aza côté occident moko aza na nord pe na sud donc les 4 vents et ba bengaka donc eza Godol Léolan tout ça ba kombo wana tango bengango tango lobby à l'esco il faut fixer mutu wana zo lingo lobeli likambo na misu et puis liboko no faisait 4 toujours na poche ndé tango zo sa wana nde azo appliquer ba moko lien à contact entre misu na ona yaye donc na misu pouvoir moko ezali ya on est-ce que transmettre penser au yozana ngopo nyoso ko ba yandim. Voilà. OK. Voilà, donc c'est que ce que tu tapé le lot na ba bisikane tout moi l'église, ils appellent na ba pazo dominer mutu pour tout moi moment dans lobby ka. Ah, on a ni wana ba toi que si na ba numéro. Bon on a débat de ce donc azabu de l'église. Mais pas solliciter na ba église quand il y a des spécialistes à appel. Ah. Eso habitala l'église no wana des aboué jipe kubima jipe kubima ona nani na jipe kubima ona nani nyo na église no zo mona na lopango osomba donc ayo pe passer la peine de fouiller ba tozo kima nambango bakena ndako ke nous avons couvert la domination. Alors, je disais que domination et puis nous avons azo pesa azo ata régler dans et tant on a plus tard que au balaka qui est au moment la bataille stratégie zambe na ngazo sala lobby ka ozozwa bat balinga lobby hein tant je crois que avant na zuita bia ba dipenga de omani batu so ba yozwa refroidissement tam so primi pe église donc biloko ndenga wana. OK, tozokoba. Alors tozokoba, c'est comme ça que na komi ko vivre vie en ndengo wana. Nazala ko bela mutu pasi, surtout comme période moko bo mutu pasi sanga makasi. Na kei et pas mettre sabou, na c'est bon mettre sabou. Na moni domination non c'est bon. Depuis na zango en tout cas, naza enfant chéri. Banko et simbi. Mais là on a zo senga na osiko soki moyen zali okanga nzoto. Ou bio ça soki ndenge nini po mutu pasi esala ngayo na comprendre on teza mutu pasi ya bien te pe bandanga ka soto ko pemena ba examen et yango no moni ke na ça sous pourcentage élevé te à cause de cela donc ce ko ça la ngayo loko moko ba oui na ça na ba raison ya ba protection ebele raison de Saint Charlemagne Saint Benoît d'Acier tangi na Saint Antoine de Padoue tangi ba raison na Sainte Rita d'Acacia biloko moko ndengo na tangi biloko ba catholique wana on a penga pena na ebi pe mambo bien te nga na FC na bimbo na moni o bi ali boso na ndeza bien yo poni ka komo batengel bus horizon de Saint Charlemagne na bino ya liboso na ndeza bien to na bi Charlemagne ya zaki roi tout ce que Charlemagne a se protéger qui na prière roi na se ki ngape na zo na ya Charlemagne donc desiko apesinga ngo akomelinga lobi na nga okobanda prier bando sala boya la kinga ninga osalela neni na bando opposition ni na kochela hotel na ngai na kati ya chambre tout ça. OK. Mais ngaza déjà na domination so na bisi papa le non nga linga bando la chambre nga moko alo bandi. Elo nga de kutu neza bo papa le gazaki so azo lukandako il faut lukandako aneza annexe na sima po Elvis azala rakuna. Po so asaba makina za libre. OK. Bon, alors, même bana mingi oyo tokola na bango na mbandaka, bazali komitu na bime pero ata balingaka mwana. Soki yo pangwana, azoke na kufutela soki annexe na simezate il faut boya elingo vani. Bébé mini Anthony. Ah. Maintenant, na sali hôtel wana pa nazo prier. Après singa ba prière. Alexinga ndeni il faut na sala hôtel. Hôtel en certain na tiene na moko ya pembe, na tie papier parchemin wana, na tie donc ba bougie expliquer nga tiene na pot de fleurs. Hôtel penza. Ce qu'on a expliqué nga comment il faut na bana utiliser ngo pona ba prière wana. Ai pesa nga so faut ça mélanger so raté ko ça mélanger na 12 heures donc na midi, faut ça mélanger na minuit. Donc na bana osambela bongo, na osambela bongo mais mutu pas c'est aussi là. Na zongeli. Yabinga moni oza dire ndé côté domination hein. Mais côté maman ba guérison na moni okokate. Obi ke banganga ba marabout ba chien ba ndima et défaite. Abi petit bon. Lokolo lobi bongo nazo prouver yo. Il faut qu'il y ait une église catholique. So qu'il y ait une église catholique, on va nous donner biloko na nango posa. Tangena ba kombo ba ensemble. Ensemble pontifical, ensemble boya. Tangena ba kombo wana. Et faut zo ba poudre boya. Pa vesinga ba kombo wana.
bon zwelanga etol oyebi etol moi soki sango alati etol lelo bapaster mpo bakoma kolata yango tia etol okelanga etol ya sango mais ezala couleur rouge zwelanga yango ibelanga mpe sutani ya sango naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natia yo na mwamba na minute oyo nakata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, allo Escoti, bonjour. Boni. Eloko te ebi ke ya modero aotravaille te mikolo donc nde toza wana biso yo galère na niveau 0 tosala boye ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moki oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment nde bongo donc yo pesa ofuti mbongo kuna partir à poto biso to ya tozwi biloko nabengi ya Scotty agence mo efungami kombo nango Nazareta. Nakufi agence lisusu nakesa su mulongo kuna mpona zela susu kuna eza mambo mulongo te ye esi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke korécupérer biloko oli atika boyeko yiso mona makambo bongo na monte bato bapesi mbongo kuna bino bokerécupérer biloko olie na agence ezalaka mais yango ebandi mama leki na ngai yebisi ngai me nandimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires. Tosali po tosunga bandeko oyo même oyo baza na peu de ressources comme on a été bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà Bouzanango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système mbimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Ibela yo nga siko na sambelaka kuna na nakenaka na sambeli na bimi me kokota kuna kote biloko wana ezalaka nga na kota kuna te na sandeni petit na domination kende ka liboso ya sacristie tango sango azota kosisa messe tema liboso ya sacristie wana tia liboko na poche tande loboko makambo to akotuna yo ndimaka nakenda na paroisse Saint-Pierre Claver na émission prochaine bokomona photo ya sango wana na paroisse wana omona naza na ba photo. OK. Alors okei ntango okoma wana sango ntango azwa po ya kokota na kati ya sacristie opesa ye mboto makambo to akotuna yo ndima un vendredi ezalaki favorable mpo na nga parce que vendredi towandokende cours après midi nakei na pokwa wana ezalaki mese ya requiem sango asali mese na ye ti asisi ntango akoma ozonga nga na temi na porte ya sacristie okomona yango na photo natie liboko na poche bakoliti baleki sango azalaka na suka ya bato nyonso ntango natie liboko sango atie liboko na nga abandi koningisa nga boye kombo na yo nani abi kombo na ngai Mutombo Elvis. Elvis kombo kitoko ya musicien munene yo olingi nzambe mingi abandi ka koloba bongo nga nazondima yo moto oyaka kilobi olobaki olingi kozala sacristain nga bien yo moto do abandi kotuna nga oyaki awa olobaki olingo koma sacristain nga na ndimi yo oyaki awa olobaki ke olingo ozala akolite nga na ndimi kabutu nazondima zela oyebi ke akoti kuna te alungola sultani bamoka bandi koluka responsable ya jeunesse ero wana tozalaki na responsable ezalaki
coordonnateur ya bilenge ya mwinda kombo ne Abu Didier Longombo. Abu Gaza eza ba Abu Gaza ba kombo ba pesa voilà ya masamba voilà Abu Gaza sikoyo abengi ye Longombo yaka omoni elenge oyo Elvis alingi nzambe mingi alingi asalela nzambe na kati eklezia biso kwa zaki mundele kombo ne Cory Bekes alingi nzambe mingi alingi asalela nzambe ne musala na kati eklezia ya biso bana ya boye sengi kobatela bango bana ya boye lingi kosalisa bango bayeba musala ya nzambe banda kibolenge ti bakoma mikolo alors Abu Didier pe ayoki nyonso ti tobingo wana tokoti na sacristie première fois amoni ngai me nakoya nakokota mbala moko inta domina akotinga kuna abengi ser moko azaki wana ser Roko azaki pe ya mundele yenda azako s'en charger kosukola basultane banini biloko nyonso kosukola pe korepase so eyindi ayebisi omoni elenge mobali oyo okobanda kolakisa ndenge toplasaka babilamba awa ya bakoli ya biso basango ya biso ba aya c'est un problème lukaka oyo ya mbala sima bacha oyo to déposa ka bolimbisanga vraiment alors tango azoloba bongo ayebisi yeke abando lakisanga ndenge osala musala po mukomso akozala malade ou akozala empêché ngana sungai nazuli dusu. C'est comme ça que mikolo nyonso wana komi nanga koyibaka nanga bansango nazokende pesa ye maître Sabouana na yibele etol na yibele sultani na pesa oyebi ke ba prière yango azosala ezosimba na mpeka te na baele na binamoni ko to nazokoka nete nzoka nde domination ezosala musala na kati ya paroisse ko dominer ba mama ba papa ba jeune ya pas tout bazolinganga oleka bo Elvis eza etona oyebi ke na famille nanga baza ko comprendre te ba monsieur l'abbé ba sango misusu bayaka tina ndako na biso bazoya so balandaka mono kaka mwana wana nini yango azana ngo domination oyebi ke sozo samela kati ya bosolo te bako dominer pe. C'est pourquoi au moins mutu soso bien est-ce que ndoki akolia mwana nzambe oza mwana nzambe ngo ya ndenge nini ko sango pa baza mwana nzambe mais domination ezui. C'est-à-dire que mutu zo samela kati Bible lobi l'heure vient elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que zo samela en esprit te ko za na kati ya vérité te parce que ndeni protection nzambe yo za likolona. C'est difficile. On doit bénéficier de protection en Nzambe. Et c'est crainte en Nzambe selon l'esprit. Parce que la Bible est l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Dans le psaume 34. Si vous craignez Nzambe, vous espérez protection. Jamais. Protection, c'est la promesse avec condition. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Ce que vous avez ange Nzambe va protéger. Va protéger. Bien aimé, ngonga ngoyo ya yoko bongisa yo na Nzambe. Tout ça là ba témoignage yo pona osepe sabino te boyo kakabiso, mais tout ça témoignage yo pona olakisa bino ba expérience auto uti na mokilwana esunga pe yo ofungwama afin ko yeba ndeni sengelo tambola aliment liboso ya Nzambe. Bakosaka bino ke mutu so akufi histoire avine esili. Nous avons to visiter ba monde ngo. To visiter mokila ba wei. To visiter yango to benga pe ba wei. To visiter un esprit na bango to bengi to visiter ba esprit céleste au boyo kaka on a Bible dit que nous n'avons pas lutter contre la chair mais contre les esprits dans le lieu céleste biso bino boyo kango matangi mais biso to visiter yango oh na sa mai kuna mokili ezali to kenda na sa mai to mona barende la côte kuna bien aimé makamto zoloba eza mamto vivre eza na mwana mbali moko malheureusement autant ko kufa il y a pas longtemps oyo nga na kutanisa ina sirene bo awa na Kishasa na teya ya bongoli motema mais malheureusement autai ko na balade nazaka pe ko tangu na bandi ko saba émission na Canal Kin télévision à l'époque au frère Rigobert Malalako azaki ko diriger na lekisai. C'est pour vous dire que makamto zoloba eza makamto viva eza makamto mona bo pusaka biso te ceux qui vendaient à solo bona yo ozolinga nazongela lisumu nazongela lisumu te mais expérience ndena ko episo kaka po oyeba. OK, alors c'est comme ça que tant on a bandi comme na moni kezo simba lango te bato ba bandi olinganga na kati ya paroisse bazo sepela nanga na bibon na baile nanga viwana na tikana nanga kana sa mukolo mususu sangwa benginga curieusement abinanga Elvis oyebi na lingi o mingi
nalingi kolaki so makambo ya mokili po te ozala malamu yambo sango alinga lakisanga mokili osala na yo kena oyebi mokili oyo ezali na makambo ebele yo ozali orphelin po te ozala malamu na vi na yo il faut koyeba secret ya mokili nazotala sango sango alobi na nga lelo okokende otika nga esika moko abilikambi te sango abengi ser roko abengi na bampaka oyo bazali kotanga mabonza abi bazwa mabonza nyonso ya jour wana ya mesa requiem bapesanga azwi bapesinga azolinga sakrifie nga biendengeni abi kobanga te omoni mbongo oyo okokende kosomba biloko ti mbongo nyonso oyo esila natuni nasomba nini abi somba bitabe somba manga somba biloko nyonso oyo okozala nango po omona kaka kokutani nango somba yaka nango awa nake nasombi bisomba kaka bitabe nguba tout bonbon biscuit bisomba na ye nango wana ebele mpe abi tiango na Land Rover na tiango feke na partir jeep mo Land Rover na tie wana bikota na koti tokei tozokende nga ide na nga keno bakende okaboya biloko na baorphelinat bakende okaboya biloko na bahomme de vieillard ide na nga eza bongo mais curieusement tokomi na mbandaka na commune place homme de vieillard ezalaka todouble tobandi okende papa tokende direction tozokende na aéroport tokoti nzela ya nini oyo oyeke na bamanya eza grand séminaire kuna mpe orphelinat mosusu mpe ezalaka kuna et puis basango bazalaka mpe kuna ngai bon peut-être tokende na orphelinat ya bamanya oyebi ke tokomi na nzela bifurcation ekei bamanya na oyo eke kote ya bolombo nde cimetière na bango namoni tozwi direction ya bolombo ya cimetière maintenant tant tozokende nga awa namoni peut-être kola école moko vétérinaire ezalaka kote ya bolombo wana avant koma cimetière peut-être tokende nde kuna tokomi place internat wana oyebi kapepi bana wana kaka na mosika abi awa namoni choix eza sute ezaka cimetière tokende na cimetière tokomi na cimetière nestimaka 30 mètres ou plus nde entré ya cimetière afrene mpe na nga kita na kiti asali pentacle moko na se ntango asali pentacle wana alobi na nga okonyata makolo no mibale na kati ya pentacle oyo soki ngai na ye na efase cercle oyo te yo tikalaka wana ndo eza pentacle me abengango kaka cercle soki nga na ye te na efase yango te yo tikalaka na kati atomoni eloko nini kobanga te parce que eza cercle de protection natelemi na kati nango maintenant ye sikoyo abandi okende ti apesi nini mokongo apesi cimetière mokongo azotala nga akoti na cimetière par les dos donc na ndenge arekilan bato bazomona benga ndenge nazomona toza biso mibale na ye toza bututi ba 19h 20 oyebi ke na équateur so toza 18h déjà molili eyali do bameso wana areki yo mesama na poko wana do esila mwa molili deja ezali sikoyo akoti ntango akoti ala baluki sikoyo atalinga abi Elvis tala na nsima nabaluki namoni eloko te sango namoni eloko te abi tala malamu nabaluki avec moi insistance moi minute wana nabaluka boye liboso oyebi ke namoni molili eza su te tokomi na moi omona so toza na stade nete stade de martyr molili eye meso bapelisi baminde wana ebimbalukola journée ndenge wana sikoyo namoni kuna eya susu tombo ndenge ezaki tombo na bakroix te soki ekomi baparcelle bafleur batandi bapelouse bien la baextrate kitoko bato bazobima na bandako bazoya mwana moke azoya ye moko sikoyo eloko impressionnaki ngai ezaki nini mwana moke azotambola ye moko mpe azoloba mobange mpe azoya jeune donc ça dépend age moto akufeli na age wana akufeli nde age mpe aza kuna meme na mokili ya bawei donc molimo ya moto l'homme intérieur akolaka te atikalaka kaka bongo et c'est comme ça que bato wana bazoya pembeni ya sango abandi kokabolela bango babisui babonbon biloko nyonso wana bazopesa bazosepela pesi esili nazaka na keskese nazomituna me sikoyo oza nini boye eosuka ndenge nini ntango asilisi koetikali mutu moko wazaki lokola mokonzi na bango nyonso ye wana mpe aye nde sango sikoyo azosola na ye me basimbani te kaka mwa distance
sanga zolo bani alobi na eti alaksinga musapi nga bisango tofuna ngepa mpomu tongola tai teni on dirait soda tofuna ngepa soda wana nasali nini nasali nga panda kimia na vandinye solo ti alaksinga musapi bami bale siko tuana baluki abandi kokende yepe abimi na cimetière aye ti place nazaki wana a poser jambe gauche na cercle à liboso a tourner nga a poser jambe droite na cercle ami balé a tourner nga ba moko na moni bilile zongi to zongi climat zongi normal somo salinga abina na kota na chifu oti démarrer na rendre faire na ete radio parce na yoki somo makasi atuninga Elvis osali komituna soki bato wana bazali banani abiwi sango naso mituna pona comprendre te bato wana bina bauti wapi baza banani bato wana ezali bato bakufa abi bato bakufa na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boyete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te. Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. D'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Vous avez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Caritas c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante lobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai